HP Media. Alors, na vine alota ka bungisa bilamba mingi. Ozobungisa biloko, ozobungisa bilamba. Ezaka déjà que on peut perdre mutu. Alors tant yoki déjà bongo na lamuki. Ngesala melanga déjà mokomsu na ndoto to telemi. Ezaka ba période mo na biso sécheresse mo makasi na ndapo. Donc tozobunda rien obimi penza boy en tout cas makambo esimali. Na sambeli nzambe na mutu na lali na loti na moni to 2002 personnes to solo là. Tout na bilongi boy ya pesi mkongo ngambo ngabe pe mkongo. To moni garçon mo azoleka. Ayebisi nga mo garçon na benda watu mo na kisi. So kaka a tout yo boy mbongo nyonso e okende. Ngasko na poche ko to na yena $30 na porte-monnaie pour na porte-monnaie ko to na droite. Na bi mais soit tout inga na amusanza mbongo ekende. Aleka pe na tout na ndya mkongo. Na simba bo mbongo ezate. Porte-monnaie pe ezate. Siko na ndoto na bande mutakisa yibinga yi. Jamais kana ndoto. Ozolanda kana ndoto. Alors na ndoto na bengi na ibisi mutu na bi oyebi pa na bango bi na bi adresse na mona lopa na ba la kisi na tezami yo okete tika na kena tipa na mokana ndoto na temi na portail na komi na moni siko na ko munene koleka ba oni smabi papa mama mwana bino yiba ba na kisi lelo pa na nga suki pa na nga akoyiba ngate azongi selo na ngazu azuni ba ke ba binisiye na bizongi sa sote na ko mayo na bimisi mbongo na la porte-monnaie azongi senga na zuambo na tie na poche ndoto ekatana. Wow. HP Media qui vous édifie. Si on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur de la Bible. On est là pour parler de la part du Seigneur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, les amoureux de la grande chaîne EHP Media, les amoureux de Jésus-Christ. Boye malamu ne mission na biso ya sika ya mokolelo. Boye malamu c'est bel et bien moi, votre humble serviteur Nathan Mwamba, communément appelé la conscience de mieux faire. Je sais que ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu et ils ont un problème de santé et santé merci pour notre soutien à Bino, merci pour notre appel, encouragement, merci aussi pour notre prière à Bino de partout où vous êtes, beaucoup plus à ma maman Chantal Niembo de l'Allemagne. Et Oyo Mokambi à groupe les adorateurs du Christ et à WhatsApp. Nzambe Pambola Bino, évangéliste, en tout cas Enoch, Nzamba Pambola Bino. Et aujourd'hui sur ce plateau je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu et Yepesa Nicolas Belé de mon amitié et HP Media tout de mingi papa. Shalom papa. Shalom frère Nathan. Bonio. Nzamba zoba te la biso na ngolu na ye. Bon ma musala nzambe ndenge. Musala nzambe ezako kende bien, nzamba zo tcha boko. Et nzamba opesa biso pema chaque jour to sala musala na ye. Ndiango moni to zai moi temps mingi ya kuta li système melelo. Tobaki oiza libaku munene ya koleka na média pour na parler na oitali lokumo ya nzambe, donc c'est ça. Merci en tout cas, il est écrit, se coucher par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur et aujourd'hui nous sommes là pour parler de sa part. Alors, on ne peut pas commencer ça pour toi, jeter un coup d'œil na Nzambe Mokeli na biso. Alors, papa Sokokumba biso lo sambo et ozala malamu mingi. OK, gloire à Dieu, to sambeli. Tendre Père le Dieu de grâce, to kabi ta na sia loboko na yo, zambalo lazana na biso. Grâce au Seigneur mon Dieu, pambola montunyo so pambola mama, pambola papa, pambola libota o bazola na biso nzambe, bazala béni. Biawe nzambe na tongwa le loto na héros bazola na biso. Grâce au Seigneur mon Dieu favorable na kombo Yesu Masia to boneli. Amen. Amen. En tout cas, yo oyovainanda kozali kolanda biso, je ne sais pas moi par quel moyen où vous nous suivez et par votre téléphone, par l'ordinateur, par votre télé et en tout cas restez branchés ce côté devant cette chaîne, la grande chaîne EHP Media, la chaîne qui nous édifie et tant que vous allez rabouiller au sala na bokete en tout cas toyaka koloba na pas en koloka. La Bible nous dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu d'eux. Alors je suis persuadé que l'esprit de Dieu
est là avec nous. Alors, yo ozana problème, yo ozana makamozo lekela yo mutu. En tout cas, il suffit qu'on se connecte dans Nzambe oto yo lobela na tongo oyo. Et laissez-moi vous dire que oko na assistance na ye. Merci beaucoup Papa Guillaume. Boni Moussa Nzambe. Moussa Nzambe très bien. Na ngolo Nzambe Nzamba sa biso grâce. En tout cas, eza kokene malam. Ah, papa, Mikolo Belé, en tout cas, Mikolo Belé, la fois passée, au Sugisabiso Kaka na témoignage car Mikolo. Vraiment, témoignage, na bagi to continuer, tout ça qui m'attend. Moi, recommandation, Seigneur, ça la gibiso à cause de la temps mingi à prier. Dès tout ça qui mingi na ba prière, kolo a sungibiso, bien na bagi na koleka, oyo eza chaîne na biso to koleka. Bandeko bandola na biso ba obabi témoignage, to continuer témoignage ça tellement moulaï. Et puis quand vous avez édifié, ils ont benga biso, nzamba kambula ba on anzela témoignage, choana ezana batu mususu, ba benga bi papa ndeza boye, en tout cas nzambe alinga kina yokayo. Et na yango wana to tikate to continuer et loko eza ko édifier batu, to continuer témoignage mais lelo to ko la témoignage tenengana lo bela o Italie, le songe lié au combat. Les songes liés au combat. Oui, ezana ba ndoto musu batu bazolota, ndoto na eza ko annoncer bitumba na vie na ye. Mais à comprendre que ndoto wana et pourquoi on ndoto nyonso ezaka na signification. Donc yango to ekolobela na tina ndoto to pesa interprétation ndoto afin que batu ba comprendre et puis batu ba sambela. Ce qui mutunga lo ba ndoto za kwa tableau de bord à voiture ya mutuka. Ce qui mutuka tableau de bord et ça les sociétés et comme il a problème au cause de carburant ou bien au carburant il y a moins marqué que carburant zaté. Oui, mais sur l'accès sous bah trajet au temps donc comme il a problème alors ils ont la noto et là qui ça vie à moto noto ça vie à moto mobimba noto là qui ça passé là qui ça présent et puis là qui ça futur toi qui non normal est-ce que quelqu'un peut vivre sans avoir des songes? Et ça oui et ça pas tout ça qu'on vivre sans azana ndoto mais et ça m'a bé ma casse na lo ba moto nyon so lota kate azana problème. Ah oui, moto lota kate azana problème. Donc moto fa lota. Ya momoni na tango kana Israël. Ezala ki soki moto loti ndoto, bazoluka signification ya ndoto. Soto ki na famille ya Joseph. Joseph azaki mwa moki azaki ne lote. Azana le côté papa tongela lamba moko tambola nango. Et lamba ka moko chanza ngote ba couleur rebelle. Mais Bible bi tanka bandi ko lota ndoto. Bandekone bazui bandiko inaye donc mon bien même faiseur de songes quoi l'autre bandoto alors ndoto liboso loti bandekone ba inie ay kolota sur mi bala mi papa na moni sanza na moni baline et ezokumba melang et na 11 étoiles nyonso gumba meli et gumba meli si ko tamo papa a interpréter mo papa ko comprendre est-ce que yo olingo ba oko dominer biso bilobi son père les réprimanda. Papa n'est à Kangelier et puis l'on a ses femmes affection, il garda les souvenirs de ces choses. Amen. Donc à bomba souvenir pour que ekoko kisama notonion so mutazo lota ekoko kisama. Ce que kokisamité c'est que le cas déjà. Au Bible lobby boy. Bible lobby dans Job chapitre 33 verset 14. Cependant Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Alobaka. Bible lobby alobaka naba songe. Alobaka na vision nocturne. Alobaka tant muta koti na profond sommeil. Alobaka tant muta koti na chambre ne à coucher. Bible lobi appelle ça kaba avertissement. Note ça la avertissement. Note mususu okolo tango lelo. Oloti on a 2 ans, note ça après 20 ans. Donc noto ezalaka direction divine on Nzambe azopesa moto. En tout cas, merci beaucoup papa. Tu reçois maintenant moi temps pour expliquer comment on a mingi. Tous les qui m'ont la question, je pense que notre chers téléspectateurs, on a toujours la petite dia pour annoncer déjà autour le bela prochainement. Tout le bela ont déjà les lots. Alors, il y a un frère qui nous suit en direct. Il s'agit bien de Francis Fashion, mon habilleur. En tout cas, que Dieu te bénisse. Alobi, allo Taka, oui. Ok. Problème Rosani. So mutazolo tandoto azo kangangote. Mingi faut assembler. Na baka ndoto nyonso ata bandoki ba fina o kingo. Na benga en révélation. Ato loti papa ko uta ko fino kingo eza révélation.
na benga révélation. Pourquoi? Pour ceux qui n'ont qu'à salama be a révélé au té. Exemple ba tout sous ba lota kate monde a tene ba kanga ba noto pour ma kamunyo sur ba sala ya mabe amona kate. Vous comprenez? Ne exemple na ba tout sous a kota na kati ya bitumba. Bitumba nezani ni ba rebondisa afin que ceux qui a loti noto a perdre noto. Autant de gens perdent notre père de direction divine. Au père de Makamoyo, Nzambe alinga lobelayo. Dans le bako, noto c'est plus que la prophétie. Pour prophétie, nous devons mettre à côté, mais noto est à côté. Oui, noto se mettre à côté, c'est que interprétation est malamte. Noto est mettre à côté de pour ngamo comme tu na lotiamo. Ngamo tu na lotaki. Na loté to discuter na moto. Di moto na to discuter na moné longinaye. Alors si vous avez est-ce que moto na balate longinaye? Tu es longi na yemoko. C'est que na comprendre que et tininga na prière na comprendre que eza bitumba. Eza moto na te. C'est bitumba ezali. Pour prophétiser ko beta à côté. Pour Bible lobi nzamba lobi que Samuel atam Samuel banda azwa maloba nzambe banda kola atam mukolo mote maloba nzambe kweya. Oya beta prophétie mais mukolo nzamba tinaka na famille David. Atalie Elia babi yeyo mupakola nzambe. Nzambe beza yete. Abeza petit mot David azara na kati ya samba. Donc nous ba que prophétie et qui à côté. Samuel na tikala ko raté même mukolo rata. De la prophétie ko raté. Mais ndoto est raté. Mais na cause ya bato balotaka bakanga raté. Rolo bani pona bamoto ko ko sa nini. Soki moto azolota ndoto azokanga te fois senga molio mosanto senga nzambe. Abonde la joie ta prière nzambe na za posana kanga ndoto. Pour nzambe déjà pesio. Nzamba pesio siko Satan nda olingate o kangambo. Vous comprenez? Satan olingate o kangambo. Yamoni Joseph azalaki tango loti azuni ndoto na ye abombi. Ayebisa papa na yebisa mama na ye. Moko mususu tamba tina kata prison pharaon mukonzi alota ndoto. Azana ba soldat za mbongo. Mais ndoto na Bible le bin ndoto ne fandi c'est comme c'est mal à l'aise. Donc avant de azoluka mutayo ko interpréter. D'abord interpréter les ndoto, muta interpréter ka bi non ou interpréter bien té. Aluki mususu non, ne ba bete li ba besoin la jeune garçon dans kata prison. A interpréter rapona nga. A interpréter rapona ngai. Yé wana jeune garçon dans kata prison. Mais tant ba ki ba bengi jeune garçon a pesi exactitude dans ndoto. Tango Pharaon yoki a comprendre que ndoto na lotaki yangoyo. Donc ce que zo kanga ndoto te, et ça déjà bitumba. Le faut au sambe là afin go kanga ndoto. Amen. Frère Francis Fashion, mon ami, je pense que aujourd'hui déjà il y a nous zonga la makolonkolo, sambe la makasi en fait que Nzambe asungayo molimo mosanto asungayo. Merci beaucoup papa, tozo avancer et toke mwamba mingi. Tozo annoncer mingi. C'est quoi réellement un songe? Ndoto ezani. Bon, ndena uti kolobawa ndoto nga lobarango pour moi songe c'est une prophétie et ça direction divine et ça Bible lobi nzambe apesaka avertissement. Donc ils avertissement ya nzambe. Donc nzamba zo peso avertissement et pesa mela batunyo sote so nzamba zo peso ndoto c'est nzamba lingio. Ona lotaka mingi na zo lota mingi na lotaka to ils avertissement. Yana bi ke nzamba ko peso avertissement eza bilo musunga la lota na bo mwana tant qu'on école primaire mais qui mukolo na ah même la direction mususu au côté à venir na biso esamela onante au côté à venir te et si la lota sikoyo et ça la melanga trop pesa. OK de ils avertissement siko tamba avertissement nano yeba te place on komati mais ndoto si okomaki pesa la melanga exactement na lota nengo lotaki. Donc ils ont avertissement au Nzambe à Pesaka. Et Nzambe étant à Pesaka avertissement, Bible bi na Job 33:14, Bible bi pour alongola mutuna mabe. Donc pour alongola mutuna mabe Pesaka avertissement pour alongola mutuna mabe. Mais Bible bi mais l'on ne prend point garde. Donc mutune akebarate. Et ça le quoi mutazuni ndoto. Ndoto ezan lié comment mutazuni ndoto ozo mata escalier. Nazo mata escalier mais escalier on mata na koma kate. À chaque fois on mata escalier koma raté. On a pas peso avertissement, interprétation on yo laxake et donc ça vie na yo au quotidien la jamais komata et ça vit ça progrès. Ya on a batu musune na le monde spirituel contre le monde physique. Au monde mutu mususu akego luka mbongo. Yo loti ndoto o mata escalier o komate. Moko luka mbongo be bando sala kopo okene poto. O bando luka mbongo po sala kopo. Le kola nano obuki escalier wana te. Le kola nano matite okomata te makambo simbate.
donc ça fait déjà plus avertissement que moyen au matin exacté au luka ça be fort et aussi maté pourquoi pour notre l'autre les liés na combat donc on mata escalier sans arriver à la fin et ça via limitation donc on a limité dans domaine belé dans domaine à mariage dans domaine à commerce dans domaine à santé dans domaine professionnel on a limité donc on a même pas tout mususu ba mati grande na musala moyen matezate soko zongi malamu mona ba ndoto na lota na banda escalier na koma raté c'est que nzamba pesa avertissement nzamba pesa za pour osambela afin que olonga na tout monde na pona ndeko moi partir à Luanda na habita so landanga nzamba pambola yo frère Samuel na uto bonde à partir à Luanda auti kolota na maboko na ba 4e misa pa maboko ba 4e misa pa maboko alors bana o bango ba parena ba loti ba salele lettre à renvoi ba longole musala alors akomi akina musala boy bakangi na corona ba mo côté statistiques bon ba kota musala ta na ngola ba kota musala ba koti 1 mois na mai kuna ba koti 1 mois ba se musala après ayobima ba jure pas 1 mois zongi akoti boy 3 fois bimisi ba bi corona so akoti ga boy fois ba ndoko sur la corona ayeko benga landanga na bimisi ayo benga to ba ne prière délivrance to bane musika pampa zena quarantaine ndina zo ba busko azongi akoti batali bo coronezate ba to programme akoti dangolo bake ndokto wana lotaki sokwa yebisa ngai te tunga to sambela te très bien mais tango yebisa na comprendre que maboko lokwa bakati yo okosala lisusu te mais to bonne ligne za menza mazongi sa maboko to salisi to za lokola témoin ya vie donc direction pour la vie. Et là qui c'est ndamba pese ba avertissement que musala na longote moko longwa tande bakatio déjà maboko bando bango ba parena ba loti ba sele lettre renvoi ba longole musala avertissement parce que bible ni point garde so mutu a luki nzambe ta luki prière tatiki et sala maboko na okata na ebona moite mais musala na ye bible na misa maboko na biso nde to ozali futi nde ya mwa musane e ko produire lisusu te déjà ki ndoto lié na combat tout sambeli nzambe aiko kango donc so ozolo ta déjà na vino zo mata escalier okoma na sukate eza ezola ta via limitation mo ke musika ezate. En tout cas, merci beaucoup. Tenez compte de nos songes. Ou tenons compte de nos songes. Merci beaucoup, Maman Caroline Yomoto. Moi, c'est Abandoto depuis la France. Et qu'on négligera sous notre côté. Qu'on négligera ténébi, qu'on négligera déjà té. Mais comment les choses vraiment en considération. Maman Dodo depuis la France. Et Maman Patricia, bon séjour. Ah, on a pas de ça, en tout cas, papa, on continue. Nakati ya basonge, nakati ya monde bandoto, oti ko lobela biso moko délivrance, tout ça. Toi si madame vous question sur le point de la délivrance. Est-ce que Moutori commis ça là, auto-délivrance après avoir causé ndoto? Oui, Moutori commis ça la auto-délivrance. OK, ça se passe comment? Bon, a commis ça la auto-délivrance. Déjà moi en Nzambe, il récit Jésus, tant oyambi sumasi na kati na yo, ozamoli mo centre. Vous avez baptême aux amoureux mon centre, nous avons pesa yo pouvoir. Bilo bien pesa biso pouvoir au marché. Si les serpents, sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Tous les esprits. Oui, et l'homme monte go sabiso mabe. Alors problème est ça là, moto à comprendre. OK. Et à comprendre. Au moins on vivre dans la ignorance. OK. Au comprendre kende na zaboye makambo na loti et zaboye. Au telemi mbala moko. Au bani comme ça la auto-délivrance. Auto-délivrance, c'est ça qui est la prière. Okay. La prière, mon union a la capacité à la capacité au bon de l'enzamba yoki nzamba délivrer. Malgré et sengaka bateau baza supérieur au nzambe a établi. Nzambe a établi. Mais moto déjà négociana ngai soki sur place l'autre ndoto. Neti motaloti perd des habits. Alors on a vu à l'autre kabungi sabila mamingi. Ozobungisa biloko, ozobungisa bilamba, ezaka déjà que on peut perdre mutu. Alors tant na yoki déjà bongo, na lamuki. Nge sala melanga déjà, mokomsu na ndoto to telemi. Ezaka ba période mo na biso sécheresse mo makasi na ndapo. Donc ozobunda rien obimi penza boy, en tout cas makambe simade. Na sambeli nzambe na butu na lali, na loti, na moni to 2002 personnes to solo là. Tout na bilongi boy, ya pesi mkongo ngambo ngabe ape mkongo. Do moni garçon mo azoleka. Ayi bisinga mo garçon na benda watu mo na kisi. So kaka a tout yo boy mbongo nyonso e okende. Ngasko na poche ko tuna yena $30.
na porte-monnaie pour na porte-monnaie côté na droite na bi mais soit tout inga na amusanza mbongo ekende aleka pena tout en ndea mukongo na simba mbongo ezate porte-monnaie pesate siko na ndoto na bande mutakisa yibi ngai jamais kana ndoto ozokanda kana ndoto alors na ndoto wana na bengi na ebisi mutu na bi oyebi pa na bango na bi adresse na mona lopango na ba la kisinga des amis o kete tsekala na kena tipa na mokana ndoto na temi na portail na komi na moni siko na ko munene koleka ba on bi papa mama mwana bino yiba bat na kisi lelo pa na ngasuki pa na nga akoyiba ngate azongi selo na ngazwe azuni ba ke ba bimisiye na bizongi sa sote na obomayo na bimisi mbongo na la porte-monnaie azongi senga na zuyango na tche na poche ndoto ekatani. Wow. Tant ndoto ekatani siko na prier déjà ba yiba ngeloko OK Hollandia na landia ngo na ndoto na récupérer so kotika na kotika ngo bongote na bandi ko komisala auto délivrance prière na ngamoko no sa menza menga ba yiba ngate na récupérer na putu na zo récupérer pe na moyi nzamba zo kanga après prière na ngala fongoli téléphone mbala mo rappel ekoti ndeko mo abenginga azefanga ngambongo na matadi 2 ans passés. Wow. $30 nzamba zo kanga abenginga ngana za limité abisinga abina za na station ya Salongo azalaso na kisenso abimi salon abina ozela yo 5h atuninga est-ce que moeza na bi moeza na ko ozo to lala kimpia kate lo mote na récupérer mbongo na nzamba lola zokanga na récupérer mbongo na bi c'est ça mystère la délivrance mystère des songes. OK, c'est ça la délivrance. Alors so mutazwi ndoto ya mabe kotika bomote tango la muki bandi ko misala auto délivrance ngana okufa te ngana ko vivre na moli na bande ko kufa na kufa te ngana tianga na condamné c'est ça déjà ngana tianga na condamné et c'est la monnaie ba tianga na bimi na okota te na okufa te bandi sala bandi ko misala auto délivrance. Ça bandoto mutu ebangi saka o loti bino na muki boule na place au centre au bangi. Alors un mot par rapport à tous nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant là balota bandoto et pesa bango influence ba mona te pas où aller et ba va nango pe et les canango dire comment on normal azo vivre pas cinéma roboué à éviter que ça lié na songe. OK, adressez-vous directement à tout. OK, mutunyo so dolanda biso ozana ndoto moko zo zanga interprétation benga biso na plus de 143 85 88 17 579. Déjà le numéro est affiché juste en bas de l'écran. OK. Donc le numéro on a so bengi ozanga pasteur Guillaume to solo là et na ko expliquer makambo belé. Donc ndoto o lota na bumwana o lota na bumwana ko influencer qui maman na yo qui papa na yo et ko influencer. Ils ont influencé peu déjà. Oui, ils ont influencé déjà. Donc benga na ko pesa yo ndenge ni méthode ni to ko sambela a faire ko kata bandoto wana il y a pour vivre ba grandes choses et puis ba merveille il y a nzambe na bandeli benga biso plus de 143 85 88 17 579 ndoto soko loti yango et que ndoto ata bande ko landa yo ezan de comment lotaki abazo sambisa ye ba magistrat ba sambisa ye mais na pembe na ye ata avocat tanga simi na bisi tanga aibisi na papa na bisi na bi ezama pe donc ingo la sake oza vie ya vie ezanga faveur partout au bandokene na vie na muto bandoko te la zata to za na raison bandoko te te mona ba so za na raison famille ba pese tort o yimo za na tort partout zo kene tort nanzela ba moi décision yem to za ki na raison mais ba pese tort mais so zongi ye mo na salinini qu'est-ce que je fais oui et puis ba ko kangwa ta ndoki bako kango pe ndoki donc yo laksake o lokola ba o juger yo ndeko moko a lota ebisinga papa na loti makambo pont ngyo laksake na vinanga na za mutu munene na sunga bato na bi expliquer nga abina moni bato na ngambo mai moko munene bato koto na ngambo to koto ba oluka ba traverser nzele zate na kenga mona kati ba bambu na esko na koti lokola pylone na zuna tie ba bambu na mapeka na nga. Parce que moni bato ba sepeli ba traverser abeno la ça papa na sunga bato na bise interprétation ya bongote interprétation ngyo la na vie na yo za pont ya bato musu ba vivre bonheur mais yo vivre bonheur te yo za pylone et ça lokola mobali moko netinga mobali nazo luka mariage et yo za na relation moi si moko ayebo eba ina ye ngato ibana to solo to kutani esika moto solo li présenter pour na représenter o ndeko na mobali o présenter o ndeko na mwasi mais ngane to kutani to se mariage yo za pour sa mariage ozu mariage mais ngane to do yo za la pont ngai pe na banana o lula e menon na loba na ete na loba na ete yo sko za la pont
Et ça, le coup là, bah, tu vas avoir un bon ébélé. Bah, tu as un bon ébélé. Bah, tu vas avoir un bon ébélé. Yom to ba o miso to sai kopo to zambo ba bisi biso secret mi kolezo teka ya solo yebe kuna secret a to kutani to sali kop mais yomoko o sai lo te posa pylône o tika les on ba traverser mais on ba benga servitude donc o tika la na bisi esprit à servitude o ko sala ba to sungama mais yo sungama te suka na ngolo ba tamu kiba mutia mabe batamu kina sala ba to bolamu trop ba enga ba futa monnaie de singe ba ngote ezaba ndoto oyo lotanzama pesa avertissement olongwa na niveau oyo zali on négligea yo négligea bilo meloni point garde donc mutu amike bakate c'est ça yango mystère aba ndoto zo la sa vie ya mutu mobimba yango bi mutu azolanda biso benga biso na plus 643 85 88 17 579 aux angles pasteur Guillaume n'a ko expliquer ma kabandoto ndoto no so lota et ça va ça na besoin interprétation toko sambela au moins ma kamni nzamba osela. Est-ce que Dieu peut encore révéler à son serviteur ndoto mo moi na ya lota? Oui, et quoi arriver ndoto mo et arriver à kutu na ndako boza 3 personnes mo loti ndoto moko. OK. Papa bina lotiam. Moi la bina suka lotiam. Maman pas loti. Oh, obédi so ngapi na lotiam mo boy. Ngapi na lotiam oui. Nzamba ko révéler mon sel na soki a révéler qui a pétion noto oza okebité oza pridante o sel on nzamba a pétion mon sel na afin que ya holokaka comme ma délivrance so mon sel nzamba négligé ndo mo makamso comme la bas ngala lo babo mwana nzambe nyonso mwana nzambe nyonso nzamba révéler kai. Très bien. Oui, moi nzambe nyonso nzamba révéler. Et ça batu msusu akiba kutena liwa batu biona akufina ndi asambelaka nzamba ibisake déjà bongama kala mingi te okene na ozwayo. Et puis nzamba ibisake ta msusu bituma na yo satana zo lukayo ba nga balongolo na kufa bongama ya moni ngai na komala nga ko sambela air nyonso. Et mon boyo kanga na kengo mabotika na sambela. Et mon azana église botika na sambela pour na éviter bitumezo dans la gauche to la droite. Na balto to mema ba charge na bango ya ba prière. Aucun azam ozu problème amutumo memi na wana azam muta famille na yote. Ta monsieur za muta bandu ni azam muteke. Ta monsieur za muta mais au même charge que sambela pour namo. To za bitu mebele. Ya on vit na ngamba na tia encore le sam. Donc et sur le sam. Le sam. Donc ndoto ezola kisa vie ya moto mobimba. Donc ce qui moto azolota neti moto exemple loti na oboka ba fruit et ça mato somoni oboka ba fruit ya mobesu ba fruit ya mobesu eza de ndoto za liena bitumba. OK on ndoto solo te fruit mûr ya hotela c'est que là ça une grande bénédiction et comme il prête donc une bénédiction comme il prête mais sozo lota manga mobesu ça la vie sa patience yango moni batu musumo bala linga balete la vie akebala mobali wana moi so linga balate na vie alinga donc nzamba zo la kisa OK na makambo zo tu na nzambe ya libala nito tu na nzambe na poso bala sene na kutena mobali mona inga bala sene na kutena moi simon nzamba la kisi o manga mobeso zo buka c'est que yete et lui c'est la vie sa patience oh on a te faut mangete là. Des frères Mora Bisingabi, je lui salue en passant, il est joueur grâce à Pomo Medio depuis la Renaissance. Na loti na bimaki na zongi na ndako boye na kuti bana bakomi belé na tamosi na bana zo boti ba lelo akotu na musa nzamo c'est la bénédiction ka bana bazali pamboli côté pa nzambe na ebité pa na yo bon akuti bana belé na ndako atike ba ngoti ba esi onyo so bana yo bon bana belé sko attitude dans ezakini na silikaki to azokam bon tant sur ce cause là bon bana ne mosanda ma bi bana pe baza di pamboli monsieur cause lié à la bénédiction hein pour kuti bana belé mais ce que l'homme a cassé qui ko ebande attitude na ezakini ni et attitude na ezaki il était content noto ezali à part non noto donc noto esenga pe sur na liaison mo ya attitude. Ah oui, chers internautes, les amoureux de la grande chaîne EHP Média, les amoureux de Jésus-Christ est là. Nous avançons petit à petit vers la fin de cette émission et il ne reste que peu de temps. Je suis venu vous rappeler une chose et il y a beaucoup de gens qui ont la Bible, Oyo, bénédiction qui est liée. Nandoto. Entre autres, Joseph, comme notre papa venait de le dire ici, et Joseph, il a été appelé ou surnommé faiseur des songes. Laissez-moi vous dire, Bandoto n'a pas été salé qui est baboué dans le boulot. Bandoto n'a pas été salé qui non, tout le monde était tout écaillé. Bandoto n'a pas été salé qui après aucun autre écaillé, à comme dans le Potiphar. Bandoto n'a pas été salé qui Potiphar joyeux, problème,
prison. Ndoto na ende muto bimise na prison et comme ça est premier ministre. Amen. Allez-y comprendre là où le songe lui a amené. Je connais encore quelqu'un dans la Bible au nom de Jacob. La Bible nous dit Jacob nanda ko là-bas ezalai kaka papa boklo albine oyo pour nous voir oyo pour ça la boue. Ce gars a changé na mutu nzamba lotisi ndoto. So bikete Yob obanozo bampate oyo bazara tacheté. La nuit en mon dirait tout devient tacheté. Et tant kaka nyama robota et ezaka bobo. Allez-y comprendre c'est que le songe et ça on a vu à moto. Avant de nous commander nanda kuya papa boklo na wana. La Bible nous dit alala aloti échelle. Azoki mabutu lipamboli akimia lipamboli. Allez-y comprendre. Sur la carte lipamboli azoki manango ayo bate papa maman nanga ibisenga na iba bénédiction na za na carte malédiction to na carte bénédiction. Et le sala ke azo akoma teti ndoto wana. Toto malali amoni échelle. Ezaki na se et mati likolo. So amoni ba ange ba uta na se. Bauta pa na ba uta mati ba kiti. Ba uti likolo te ba ange ba uti na se nda comprendre c'est lié et redoutable. Là comprendre na zambo na uta mona nzambe. Amen. Malgré na yibi lipamo mais na uta mona nzambe. Le sala azo confirmation là. Il est allé plus loin. La Bible nous dit Jacob combat abundi nanzambe pena bato, il a été vainqueur. Allez-y comprendre. Alors ta ya mona ndoto. Nyoso nandoto. Alors, chers chrétiens, ne négligeons pas le songe comme venait de le dire notre pasteur Guillaume. Papa, nous sommes arrivés vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin par rapport à cette émission. Ok, merci mon frère Nathan. Juste mot de la fin dans le bas. Motunyo soit un problème. Problème les autres tungiso ya ndoto. Ba tu malade mo na katikati ya butu. Ba yako tu malade. Ba yako juger na butu. Oloto bungisa ba clé no bungisa za opportunité. Ato beti porte ne ba porte ko fonga mate pour déjà clé bunga. So loti ba clé bunga zo la sa ba opportunité. Et si gane so ke senga mbongo ba opesa yote. O ke senga moto kabelanga $10 a opesa yote. Abina zana ngote bana bazaki na pesa ki ba maso ba otongelanga. Mais moto musoti ko temso abina e o kabela $100 bimisa pesi. Donc yo ba no beta ba porte fonga mate. Donc aux tambola aux autres pour clé de Jebunga. Moi au fond là, exact. Mais sur l'autre, aux la clé dans ma boque. Na biso ndeko atoza ne loko te na vie ba ne na zotambo, notamment opportunité. Partout dans n'yate pesa melanga. Ya mona ba tumso do vivre via faveur. Avant de ka bo mon téléphone ningani. Avant de ka bo akeli kambo. Na facilité via faveur azaga na clé. Tikanza ba pesa o clé. Kadozo na biso ndamba pesa o clé. Au fond la nyose kanama ki na vie na yo au nom de Jésus. Benga biso na plus de 143 85 88 17 579 bandeko balinga babi déjà numéro tika nzambe a pambola EHP Media na kombo Yesu Masiya ndama pambola yo mon frère Nathan Mwamba nzambe a pambola équipe mobimba o to sena ba musala oyo nzambe pa pambola muto landi biso na famille mobimba tika nzamba pambola lo mwa suka na ngana bisayo milengela ga Jésus Christ revient bientôt a toi me contacter na distraction pour Yesu Masiya akoya le na 12 akoya lobby et zala ya koni bongisa tika nzambe a pambola yo. En tout cas merci beaucoup tika tomilengele to profiter directement dans l'occasion où ya komilengele car Jésus-Christ revient bientôt na bora ya bientôt neza pena ya bientôt bakala mingi te et tu peux mourir aujourd'hui tu mourras tu iras où. Allez-y comprendre papa. Alors to profiter dans l'occasion où pour na ba union so bazola na biso maintenant ba bongola mitema te. OK. Muto ko yambisa moko to mibale. Ok, mutunyo so ozolanda biso bongola mutema te ta mususu pe bongola mutema kuta déception olongwa na nzela nzambe à cause de déception au pasteur moko prophète moko et ça monde na ténèbres de ba longola na nzela afin que kotali felo tika nzambe apambola tozolanda ngai olingi o kotali susu zongela su nzambe olingo sela nzambe na bosolo na vie na yo olingi oyamba su Yesu Masiya na bomoi na yo otomboka loboka toi to sambela ngana yo olanda malobonga na zoba panda 3 secondes et nzambe a okangola ndeko na mbisa ndeko moi science occulte Yesu Masiya na pesa Yesu na poche na pesa Yesu na papier na komela ete na mbisa kaka yamba ko Yesu Masiya kama kambola lobi na ndeko automatiquement place na banga les sous nguya pe pouvoir à Yesu automatiquement ndeko tanga koi biloko bande obima na nzoto kaka ndenge na kombo Yesu Masiya Yesu Masiya azawana pona yo azobeta porte ndenge lobi na Apocalypse chapitre 3 verset 20 azobeta porte na vie na yo tikanza mapambolo to bondeli loba kolo Yesu
na yepa na yo na fongoli motema nanga na ndimi na bomo inanga na ndimi ko salela yo kolo Yesu na ndimi ko landa na bomo inanga mobimba na kombo na yo Yesu Kristo biki sangai koma kombo nanga na buku ya bomo na kombo na Yesu loba kolo Yesu kangolanga na bandoto nyoso na lota o na bosa na zungisela ngambo o nyoso mabe na lota kolo Yesu ekweya ya malamu ekokisama na kombo na Yesu amen papa limbisa nga mikolo ya to lobela ka makambo ndoto na expliquer bateza bandoto mususu ya malamu so loti on peut kokisama te mais mabe kokisama rapide o loti muta kufi o la mukipena to ina lota kiamo mo loti loti $100,000 pour ozwango et la passe na wo expliquer ndenge nini makambo esamaka na ndoto nzamba pesa avertissement nzambe apambola. Merci beaucoup, merci en tout cas, c'était pas facile, c'était du show, et ensemble avec l'homme de Dieu, et moi je l'appelle comme ça, l'homme à multidimensionnel. Il s'agit donc de pasteur Guillaume, et ce c'est que nous voulons parler sincèrement de Jésus-Christ, car 100% Jésus. Amen. Hein, 100% Jésus. Merci en tout cas, papa m'a déclaré Mingi. $200. Très importante question. Le lot au commissi bandimi ba incrédule papa quelques minutes parce que tu comme dans souka réponse now. OK, nzamba pambola yo en tout cas ils passent ma casse to ki makama mingi. To ki makama mingi. Ce ba bengi yo bana mbongo te. Tenga so ba benginga, fois on a betelu ya témoignage wana. Nzamba zo kanga ko pesa numéro so bengi o pesi pasteur $1 a biso la pesa ngelote. Nga problème na ngeza kanini. Soki na tunio to ko sambela na église. O bisinga papa prière ko to ko sala. To sa église pour na groupe ma prière. To za kana bango na église na banga mail numéro 7. Na sous région. Tant ko maman o te benter to na 5 sabatu et c'est moi café moi ni. Normalement c'est très important. Neti ko sangi sabatu. Neti ngai. Na so na sengi na bité ba nyuso bala na senga nga transport. Juste non na senga mutute pesa nga boye doya boye mo transport senga na o na senga mo transport wana mutu so la premier pasteur c'est ba ka senga ni mo nga senga mo transport. Chers internautes, mon numéro est affiché juste à côté là, ce pasteur la senga hormis bon transport et à part ce nzamba tio na mutema ki osunga musanza. Oui. Et puis les agarres sont en train de faire tout ça, papa. N'est-ce pas boyer font la 500 bana bat. N'est-il les l'autre dans la nuit de prière en église. Na salaka, faut pas na nuit sur ma la café. N'est-ce pas faut itana bon na ba la café na mapa. Au moins tout ça nuit de prière faut itana bon. Moi la mususu na mususu uta pompage. Naza mususu auta ka azuta kitambo magasin. Biso église na lemba. Transport, papa tina transport na MPSA. Na ozo wapi. C'était juste pour la remettre pour éclaircir certaines choses. Très bien, c'est pas la question dans ma case. En tout cas, il y a une question pertinente dans la CP dans ma case. Alors pour mes alliés, né en moment ni. Nga ina bidi so ya mutu mona bise droit de prier en tout cas wanza mobetanga. Donc nzamba lobi boya ba mingi na ko nzambe. Dieu a dit ainsi me parle Jésus ou ainsi me parle mon Dieu. Oh pesa $2,000. Avant ça avant problème no ane comme abou pesa no $2,000. Te ngaite. En tout cas, ngaite. Neti ya borfelin, dans la fondation, ils ont l'église. Le 3 dimanche et le 3, na kabula ba cahier pour na borfelin. Ouais, est-ce que ça na ba frère na ngamo. Si on na pe na ngoti na la foi, non c'est la foi. Na ça pe na ebi nzamba opesa ngai. Donc le 3 to kabula ba cahier na borfelin nyo sur cette église. Vous comprenez? Borfelin nyo sur borfelin des pères des mères. Donc c'est la foi. Non c'est la foi. Donc mon toi Rolanda biso a repéré au tialo boko na a rosa per action na. Ce qui nzamba si motema ngai. Donc na sengela on peut monter so nzamba nazana posa ngai moko ngai moko nzamba selanga po nzambe nyoso to sanza moto na biso o nyoso eza ba photocopier nzamba to na biso vrai biso ezali vrai biso ezali. En tout cas merci beaucoup, merci à maman GH et à papa Osé Amani, merci beaucoup à ma maman et bien qu'on est convalescent toujours melano ba kisi mais musala Dorolimbate, tout ça va soudain en colo Yesu, tout le continuer ça là. Merci à Fonsi Fashion, mon ami, mon Pexo, mon habillère. Merci pour l'assistance. Merci en tout cas, Nzambe Alimate Kopa Molayo. Et merci à mon papa, le pasteur Ogi Ilonga pour le Canada. Merci à toute la famille Ilonga. Merci à maman Lili Ilonga. Et merci à Kija. Et bon vent, un mariage d'Abino à Sika, papa Chris Nsiala. En tout cas, que Dieu vous bénisse.
bénisse. Et merci à vous pour l'opportunité, merci pour la confiance que nous continuons au Pessarabiso, de Rolembaté, on continue à faire l'œuvre du Père. C'est ça, parce que la Bible nous dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, faites de tout le monde mes disciples. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire. Toujours Rolembaté, Kotisa Sangonaye, Sou, Kotisa Sangomalam, Oyo, Yo, opportunité, on a biso, c'est qui est comme Elio. En tout cas, Tika est Nzambe à Pambola. Nous, papa, nous sommes arrivés déjà vers la fin. Tobanda qui n'a le sambo, ce qui est au sous-sang, le sambo, samalam. Bon, l'Élise, tant de père, merci pour assister Bisso. Merci pour la moussala au Tchakiba Ange dans Nzambe. Pambola chaîne, au Pambola Moutune soit la Bisso. Tika est na mabota na bango Nzambe au Pesa Kimia. Moutune soit qui n'a problème en auto. Il y a au Pesa solution. Na combo na esmasia. Beto Sambeli. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup à mon directeur, l'EDT Serge Donciel. Et bonne guérison à toi, mon ami, mon perso, car la simplicité a un nom. Brice Bilma, garçon sympa. Bonne guérison à yo, bon rétablissement, Moussala Yangoyo, ceux qui ont la béni, pour béni passe ma casse. Merci à Charlie Kanga et merci à Bel Mwamba Djogo. Merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Tokutani, Mikolo Zalikoya. Restez branchés dans votre chaîne EHP Media, la chaîne qui nous édifie. Au revoir. La chaîne qui vous édifie.